kola mukeza activité tango la muki na tongo pesa nzambe merci pour nzambe batelaka nazana Pascaline Sanyang koko oyo mama wa buti mama nanga pe koko nanga wa bukolinga tala na tongo oyo alamuki nanga ania tala ndenge na salaka émission mangelo pesa ndombota tala ikongo yalo baga Congo donc maman wa bukolinga ngana kodi pa koko nanga doye azala maman nanga ça fait 30 ans à Paris tout ça awa na famille vraiment bolimisa eza émission na été mais lokola la muka qui a participé azomona musala ongana sama eki kiesengena na komona bubwai mume kuma mu tunanzana batrela na mo bwala nzimba wela na mo mume wakete kingi amo zawaka feni ngeta kona sasa ya ngeza bave mo zawaka fe vraiment samo ntome tani na ngenge mungi be mo tulaki fufu feni ngere kuma na plaza ya bwala mompemeke ya mawa paseke kwa kwa kinate mu ya no arrête ba azolo ba ki andimaki te ke mwana oyo abokola ki azali mobulu moyibi mutu ya mabe akoko koma mokili momelangaka aza na esengo mingi kaza na Paris amona ndenge mokili mobimba ezolandanga ndenge mokili mobimba ezo kosungama na bapriere na nga alobi eza kaka nzambe mutu abatelenga ya mokili ya mayo nzambe kaka nzambe ko te bantu na place abete ya mo santale nge boye kugira vende mwana yene me koma peleni alobi na bato place ya bukola kinga bazondi mateke nga na komi boye donc place abete ya hii photo na ngesi bantuke la ngetu la kadi bo kusimba ve kusimba ve bantuke la ndangi donc bantuke ndi mavende ntekudi na nge ntete me kuma pasteur boye ni mave sambo mwana mubulo nange mwana gibe mon kuka nange me monta ka kole kuka fe nange alobi akokaki nanga me bato muso bakoka te bandima ite menge na bana mingi ya bongeme yedisa bana ngeme buta boye mpi ba vedette ba JC ba nani ba leki songo ba gisongo ba vedette menge ngege nkaka mpi mama ba vedette mama wa vedette me egena mwana bana ngere buta bana yonto makamake mwana konto mwatili kamnani konto mwatili kamnani nzame monto keza boka yo amen lerange tatubanki na bana nyonso na kena ba mama na bono na Paris na Mputu ke jinga place mosi na ba mama na bonki conseil nge pesa bo conseil munu pesa ka bo me yera ka bo me kuma bana bo ya François na Londres eke baka munu me mama nani me faka me lera ya François ya bo pasuraka bo bika François 3 mois na hôpital mama nani boka 3 malade yina ke mama famille muge lomba conseil na bana nyonso na menata ba mama na bone tinge bona tange na Mputu nge pesa bonki conseil bani na mebinga sa ba mama na bo bana ina boye pesa bo merci ba mama na bo mpika na bo sutara munawa bo sutara bana bo fet binga mun ata tatra me kuisa afana ukato na ikwiti afet binga mun sana ikalulu na mun bo ta kusa na mzo konso monto muge yamakani muge buya fendi yake monta malari yake priya mo fendi amani muge dawagani yake monzenza atakwena kande okay ti bari mpo tibira bo monto yake na malari ben ko yanga sana ben ko finga no pe yake monzenze atakatuka kinga mu expliquer mama songo mama ba songo nyuso to alobi boye soko yambi mama na yo oyambi ndeko na yo oyambi mutu aye pa na yo azane mupaya ata vani ndeni ya kokendaka so aza maladi bo yambe malamu bo salisi malamu akende na souvenir malamu olebo kabona lera ma betkela wa na Mputu betkela nsangu mpia betke dila mwana na ngang kaka mefwa papa Wemba avana musicien ngolo amefwa nazo tuna koko papa Wemba parce que yoza ngege mama ya keste ngene sasa keste yo bokoli keste lero papa Wemba kufi amefwa ngege pesa nki nsangulera yo mesa ngengi mtina kuwande mwana ina vala na succès mwana ina me yimba ngolo
mwana ina me lwatisa ba congolais bubu amefwa mwana ina muge zora narufanani nsamu kuyamani okay samu yabakala muko faka akweza yama muno koko alobi l'air mobali na akufaki papa wemba aye koyambe po ayebi kaza mama Kinkester lokola papa wemba akufi susi ne ezali nzambe ayamba ye atala misala na ye atala ke azalaki mwana na ye abosana nyonso to ya mabe tuba ebula mwana papa wemba muge kima be merci mi moyake kwena dila ndila bete yonso atakwena ata mundela ata ndombe amen atange to ni mwana wa ya ige de kula betu ke kusa vacances vacances me mana ke futuka na bwana be koko alobi toyaka na mokili lokola ba vacancier soki vacances esili mutu na mutu ozonga mpona ma lerai muke na programme na mona prière bantu nyonso mepesa nge mboti nge vanda pima muke continuer losambo na munu mpela betu basala donc bouti olanda mama ya basongo waza koko na nga na Paris aza pe na mawa ya kolela mwana ni papa wemba ndenge biso nyonso papa wemba azali mosali monene ya miziki aza oyo alansaki sap alansaki makambo ebele na bakongolais soki bato ebele baye poto eza mpo na ye soki bato ebele baya propre eza mpo na ye en tout cas nkoko aleli proverbe mpe aleli apresente bacondoléance na bafamille ya papa wemba na bana ne mpe na bafani na ye nyonso ndenge koko mama ya basongo mpe azolela papa wemba a partir ya Paris donc tozali bongo na kolala kolamuka ezali habitude te toyoki lisusu alleluya amen kozala na koko no elenge koko na nga aza na plus de 85 ans et ça fait 30 ans azala na Paris kombo kaka moko ebikisaka eza kombo ya Yesu na kombo ya libota tokoki kobika te na kombo ya longo tokoki kobika te tobiki na kombo na Yesu esengo elikia kimia na baoyo bayambi Yesu esengo elikia kimia na baoyo bayambi Yesu esengo elikia kimia na baoyo baza na kati na Yesu amen 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 alleluya amen kolala kolamuka ezali habitude te tala lelo tolamuki na sango ya mawa moko ya bakongolais akenda sambo oyo tobengaki na kombo ya Wembadio atiki biso aza mwana na Congo biso basali na Nzambe tozolela na famille ya Mowei mabele ya bakoko eyamba ye makasi pe mayele nyonso ewuti epai ya Yawe tosanzoli Yawe tokumisi ye po apesaki biso vie bokul azwi ye Nzambe abatela ye Nzambe apesa makasi na famille na ye na bana na ye na mwasi na ye po liwa eza nzela na biso nyonso tozolanda na RTNC bazolakisa pe ye bazolakisa baprogramme ya obsèque na ye parce que awa na Paris tozwaka obsèque na ye tozwaka RTNC bozolanda ndenge esalamaki na Côte d'Ivoire ce qui s'est passé c'est-à-dire que toza de cœur na vieux bokul mawa na biso ezokenda pa na famille na ye bana na ye bato nyonso mpe na bakongolais nyonso à travers le monde tolela kulutu oyo ayelaki biso propriété ezali mawa mingi koperdre ye mais tozo rendre hommage parce que Sentinelle TV soki esali reportage oyo te e rendre hommage te elakisi ke toza libanda mboka lokola toza na Paris na fief na ye tozo rendre hommage tozo kumisa misala asalaki mpe loboko na Nzambe ezala likolo na ye
nzambe azwa lokumu nzambe apesaki nzambe azwi nzambe mobateli motomboli azali nzambe abatelaka tombolaka netolaka aza nzambe na mawa azali nzambe motomboli nzambe moko te aza lokola ye nzambe na mawa nzambe mobateli Alléluia, Alléluia, Alléluia na mokonzi. Alléluia nzambe na yo, nzambe na biso nyonso. Na butwe ya na moi, nakobangela kote. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Alléluia, Alléluia na Yesu. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Toyembela mokonzi po azali na bomoi. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Tika toyembela mokonzi tonetola ye po aza mokonzi na bakonzi. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Yolele ngana yembeli yoe tozokumisa nzambe po aza mobateli motomboli kolala kolamuka eza habitude te soki tolamuki na ntongo toza na bomoi toyeba kokumisa nzambe toyeba konetola ye toyeba kosanzola ye eza na nzambe abatelaka lokola ye te eza na nzambe atombolaka lokola ye te eza na nzambe atombolaka ye te lokola netolaka sanzolaka lokola ye te nzambe abateli biso tolamuki na ntongo toza en bonne santé azwa na ye lokumu anetolama na ye sanzolama na ye nzambe asali ete tozala pembeni ya bato bazovivre plus de 85 ans lokola mama Pascaline aza pembeni na biso oyo avivre plus de 85 ans aza na bomoi mpe aza na biso tozokumisa nzambe mpo aza mobateli nzambe aza monetoli nzambe apermetaki nga nalongwa lisusu mboka Angleterre nakoniata mboka Paris second touche eleki malamu mosala esalani epa apotre Iyoko malamu napamboli apotre Iyoko napamboli moko na moko oyo ayaki oyo apambolaki atie misolo oyo apesi kado na basejour na nga awa église Liziba na Liloba nyonso tu banda na mwana ntina mokolo epambolama mpo etombola mosala oyo toyei kosala awa napamboli prophète J.C. Akoub napamboli oyo nyonso bazalaki bamama ya la moisson mondiale bamama ya Sentinelle TV oyo baza na Paris balandinga esika nyonso tonetoli nzambe tokumisi po aza nzambe malamu eza na nzambe moko abatelaka lokola ye te eza na nzambe moko anetolaka lokola ye te eza na nzambe moko atombolaka lokola ye te nzambe na bomo nzambe malamu nzambe monetoli mosanzoli mokumisi nzambe na bomo nzambe na mawa ma me vutukilangeli yaka bete na rendre hommage na bete na kodila mwana na nge papa Wemba parce que nge mama ba stars mama ba songo mama ba Kinkester yange bana na Paris ya Kinkester ba utalange banange me kusawa Kester Jean Mubial na mwana ava utalange mama lobi avant Kester akufa Kinkester mwana ne azaki wa utalaye malera ngeme kukisa déjà belle ba mvula be butuka bantu kuzave belu ngelu kuisa kuluta reine Angleterre nazo sa koko nanga ba mvula bobota mara eyebani ta ko leka reine Angleterre azo fêter 90 ans ya rosa la tana ba 104 105 mais ba tiaka 85 ans lera nge mona mwana lokula papa Wemba ke fona âge ya kentete mwana bantu na nuske fona ba âge bo kentete bana bo kuma bankaka ve yo esalange yimti yale sala mwana mpasi yale mwana kana mwana pilina ni mwana mefa wa mingi samo kwako
bo kita kisalo bo kita fende bo ko fa bo na ta bo ba mfu bo kita kisalo kana kisalo kumana ya futura na bwana nani ebona bo me na ta mfu me ina ta to ba fe mfu me ina atabura bisora ke mona kwapo ekenfe ya me kuma kandi kantoka kinga te mu expliquer mama Songo mama Pascaline Songo alobi ezali pasi komona bato lokola bapapa oyo bakokufa na age ya aza na elenge parce que na 66 ans aza na mwana moke azali nano elenge tozali na posa na ye parce que bayaki musala atiki mwasi na bana ake musala na Abidjan bayaki kokufa po akobeta su miziki te akoloba te ezali mawami komona esengelaki bango bakoko bakufa bana batikala me ezosala pasi komona ke bango bakoko bazotikala bana bazokufa mama continue monde continue inki tuba motuba paranki muke tuba simpilo ke sala ke nge mpinge kuisaka wa nge kuisa na sana problème ya nge va maladie nge me futuka ve yakala nge me fwa mpinge me mona mvu minani ve parce que docteur me peksange na kumata avion ve yo sala nge nyimitile nge wansa moke yakala nge me fwa yakala nge vanana nge me fwa ngi ngeta mona place bojika ene ve mono mo yito kaka samo biara ni maladi ve inki ve akusubisa muna brother fe yani mpana go yabo yako sana insasa hapa na bia muna kondo mbana nenge fana kuna sana ingi moto ve muge bana ve maladi yo ya muna kuma bubu muna wa masu bo muna wa yo ya muge trene muge fana kwako bwara ya kwako ke bwara mpasi muge teka kafe muge kusuma mmekuteka muge zola fe teka bonte na ndila bonte ya betu yesa na mikati kuna mampa nguba ngeto dilo ngeto ni mana ni age bera ngole kempe mo sato bina muni ya bope sa muntu makuta mota guruka mwamu yo yina kwa kempe mo bana fitra ni mbive kanto mo zabaka ndi mo yifulande ngike bia ka mono mo na maladi mo biga sange ba ken zole ke na katelo pang nge mona inki mpate ngeke mona pana na ubinga mo da mo nda maladi ke ba ken yempe mo ga sana na bope mo ga non sa bope betu me kwa bonto ba mpangi mo nange mo ga mona mambo be kima mo pana tu yo mo to ga prefende kusa kutala mun kana blaire ya vanaka ya zola kusa kutala mun. Non, avant, il faut avoir déjà visa. Son Lambert, avant, il faut avoir un visa au plus en France. Mais, yo, nous avons permettre d'avoir un avion, mais avoir déjà un visa. Moi, visa, betu noana kafe, betu susana fe, moi kusana makasi fe, moi kusana inki fe, tibankeni, ane ti mono, betu biga naka ka pirenda. Tellement te pas nous expliquer. Maman Pascaline, maman Basongo, l'obiete, yepe akufelaki, mobali. Banda ya poto mobali akufaki ya zonga soute po état santé na ezo permettre ya matavion te mais azaki na mawa mingi koyoka ki mobali na akufaki po atikaki na santé malamu na problème te ndenge moko pe ayoki liwa oyo azolendisa famille pe azosenga na bana nyonso tu oyo bayaki bayana baboti na bango awa basunga baboti na bango bazo bakisi batika makambo koswana makambo ya kobunda makambo boye po liwa ezali pasi mingi pona communauté na biso malere moke yidika ngi kitambala nge sayo ke katoka lera inki conseil ngeke pesa na bayai mebikala bayai ke na mamabala bayai ke na bwala yai boke yindula vende lufu akele boke wakana ve na bampangi nako moke tubulabo bayina ke yawa tiba mpala na bo tiba bakala ya kusabo hawa bo nata bo bie ata banke ata mula kara ata mula yan mo seta lema zela kinga
koko azopesa conseil alobi na bamama mingi oyo boyaki na mobali no awa ata mobali akimi yo ata zwi basi koboma libala te zala fidèle parce que boyaki nzela moko bozonga nzela moko eza te boyaki ensemble bokabwana ndenge azomona bato ebele babalanaki na Afrique baya bakabwani parce que ezosala pasi parce que aza mama abana akomi mpe koko akomi kokolo aye mpe na poto avandi plus de 30 ans amoni makambo mingi ezoleka na bandako yango azopesa conseil na bana bayeba korespecte baboti bana balingana libala mutu moko aboma ngo te tu bamoi wange nge bato babaconseil ngai epesa epesa bo bakonseil ata njali ata bakala kosala mbi bakala keka bakala ata mobali asali mabe mobali asaka mobali beto na zayi beto ke vanaka priya koko azobengaka azayi po ayebi te mboka echangea alobi na zayi tozayi bongo te tubange beto ke vanaka kana bakala me kwena nge nkeno nge kulama nge yikanzona nge sala na nge zolo kosala alobi na zayi tozalaki ata mobali abimi yo mwasi fo bongisa ndako olamba osala mosala mobali ya kokutaki oza propre osali nyonso nge kwena na mfina na bilanga nge sala kisala nge abiba oyo bakendaka bilanga na zamba baki kosala bilanga awa mukatibulabo awa kena kisalo ve alobi ana poto mosala eza te bilanga etikali na Afrique matake na nzo alobi bino awa na poto mai eza na ndako kosokola na ndako makambo nyonso eza na ndako beto masa na mfina alobi bango mai eza na mwa mosika na zamba bankuni kokende obuka bakoni bima yo nyonso kana mfina alobi makambo nyonso to eza kaka na zamba kana nge fana bomolo muntu abomolo keka muntu abomolo soko oza fainéant ndenge baanglais balobaka ozali fainéant nde balobaka na français ozali mutu oyo ayebi kosala mosala te ozalaka mutu oza fainéant nge kana nge zaba kisalo nge sala mampa mone kibeni mofana sala kana mozo kosala bisa kana mozo sala mampa na mfina muke kwena ve alobi ntango ye azalaki na kikwiti soki akosala mapa aokende na zamba te samu lera yo ta fuluka na bikalanga moyoka soki mapa evimbi na bikalango ye atumbi ebuna lera muke sala mikate mpi bigina bilumo na mone ya kisalo alobi aza na mokolo aza kosala mikate aza na mokolo aza kosala mapa soki azosala mikolo wana akokende na bilanga te kana luo ko yebesa bilelo bakala na mone mo yebesa alobi mpe soki aza na mokolo akosokola bilamba ya mobali na ye ake kosokola me akokende na bilanga te nakopase mpe mone mosi soki mpe akopase ye moko me nge vana na mwana kisalo si Ernest na tuni ozalaki na mwana mosala Ernest yina kusala na nima alobi Ernest ayaki na nsima awa mo kusala kwa wera sekelpe mwana kisalo ye vanaka simonto kisalo ke katoka bonta na zaire kana amona kisalo ke bien pe yani moso katoka bata misala bakimaka misala so amoni mosala eza bien te ye moko alongwe mbongo kaka ebona beto fana jenga beto kana ngeke monok nge nani sabaka nge kwana wap nge bo ndira ya yonse tambula kwena kwa tambula kwena pwala ya nge tambula ti yani nge talema pe alobi na bino ba mama poto bolinga zuwa mboka nyonso mobali ya bando tambulo bando landa ye okoki kolanda mobali te zala na fidélité zala na confiance na ye soki akei yebaki akoya kozonga ebona beto bayadinga logique nge lebu afe ya bakwene ke tuba kana nge bien namba kana nge yake bien kana nge wa bakala mon alobi soki oza bien na mobali na yo koyokaka te oyo radio trottoir oyo tomonaki mobali no na coin oyo tomonaki ye na Saint-Denis oyo tomonaki ye na nganda boye tomonaki ye kuna koyoka bato wana te yo landa confiance epa mobali na yo kana nge wofendinga bato soki ozoyoka monoko ya bato te kana nge vana nge moti soki ozozala yo moko nge sabisa na nge na nzo na nge ata bobe tibla mone yani yini ke kwena
alobi soko oza na ndako na yo ata bayebi soki mobali ye wana na makango azokende kolanda mobali te ebona bo kima bokenona ontikilumu mbongo alobi biso awa na poto basi bazobundaka kosala bazwa likolo ya mbongo si ata na zayi ata wapi kana nge ege na kalula nge mose ya nzambu kangaka nge ngelevana na bakana nge tilu fo be kabana alobi ezala malamu so ozala bizala malamu bovana mobali no ti mokolo nzambe obenga moko na moko bokabwana ebona bo beto bantuke talaba beto bantuke talama kama zobe inkive beto ke bazoba banta bayele bo yenege nwana alobi ese bango bato neti ye azaki na mobali na avant kufa azaki na azulaki ye bambanda abunda te aswana te aza soba te mais bino bolobi boza mayele mingi bino bata mayele bozokende obundaka likolo ya bambanda mpo mobali so asa azwi mbanda kochange na ye te ebona makawa mokiriki kapilina nge kamontuke tuba nge kubuna mabo nge wofe yina yake tuba nge kwena ndola nge lana ya mobala nge ke zola alobi soki bato asongi bayeli osongi kolanda bango te landa kaka oyo mobali na yo azoloba ekozala malamu parce que bato wana songi bayaka kaka kobebisa batikala jamais kobongisa matu bange ebona tuba kapilina betike kwenaka kosala maya kosala bilangi kokuna bima ya yonso masangu ngupa nani kutuma manyoko kosakula bilanga betike talaka yo na betu kuna ntawukelive ntango kanda fe besala yo ntango ya kuvana mobi ya kuvana bwana bantu bankamekwana na mpina bankamekwana na bilanga sadi na elanga bantu yonso kosala bilanga nseki kosala bilanga mpina babakala kosala salongo kanga yebika na bwana ngedajinekimeti donc koko alobi na ntango na bango bato bazalaki kosala bilanga azosenga mpe awa na poto bato bakendaka misala parce que soki oza na mosala ozwa tan te ya kolandaka makambo baninga mosusu bazosala bato mingi baza na kati ya songisongi bato mingi baza na kati ya bilobaloba ya kolandela bavie ya bato mpo baza na misala te mais azoencourage bato bakende misala bato basala bilanga ndenge bango lere azalaki na zaire mpo ye azobenga toujours zaire mais lelo toza na congo ebona na Kongo ina ne wa Kongo ke mutu na monte nanzo nana na bana na mo bana na yiku bana nini ti bana bampana na mono bana sasa na katoa na kimbanguni bo kusafana pana bo pana nzo na mo tabara boba baba na yiku na monte ngie bana ya mingi ne bana pia tema alobi na ndako na ye na Kikwit azalaki koyamba bana bandeko na ye bana bakamarade bana famille bato bazalaki ebele na ndako na ye bato bayebi petit mpo na Kikwit ndako na ye bayebi ki aza koyamba bato ebele mpe bato baza kokamwa oyambaka bana ebele mpo na ye alobi koyamba bana eza malamu soki mopaya ye na ndako oyo eyambaka bapaya nde epambolamaka to bangema nge kana bana ye na bo bana ye vula mo ngela mapide ingi biba ya ngela mamoto boge fulukaka ingi motini moto boge fulukaka nzama ke pesa bo le sambu sambu boge mi bota de lu bode bo kwere ebona mun mosi kana muke ngolo muge sala alobi bato bazwa na ndako bayaka kaka bale balali bake baoya kozwa biloko no te soki ye moko oza makasi okontinue parfois baliaka na bango mpe mingi te koyamba bapaya ezalaka alipamboli ebona muna soka bote bana mun mona bonto français bakaki kalu na mun koyamba banzenze tsuke kene mwana ne franco oyo masipa leso ayambaka bapaya atalaka te azwa bizaleli na ye ebona
makama mochiri kalanga ilana yo mpira kusanza bana pima ekelve mpira kukotisa bana klasi ekelve soko landi makambo zoleka na mokili basongi makambo bazoloba okoka kotangisa bana te okoka pe koyamba bato te azo encourager bato malgré bacondition eza difficile na poto eza malamu koyamba bandeko bakamarade koyamba bango ezalaka malamu yambaka nzambe akopambola ebona mono monti ya mona itamulawa mukepena nyonga monto pe ata me ata centime donc alobi likambo banyongo likambo mpe banyongo ezobomisa mabala likambo banyongo ezobebisa bato me ye ndenge aza boye ti alongwa kikwiti ayati awa aza na centime ta nyongo mutu te azosenga na bato oyo baza na banyongo ya bato baluka kofuta parce que soki ozofuta nyongo te ekobebisa réputation na yo ekobebisa mpe famille na yo ebona bateke denya lujimu ya kuvana bampangi ya koseka ya kwana berenyo ya kwana ndila kusala maya ya kwana ndila kopewa mbisi bisala yonso ya mama panasala ngefete zaba kange zaba fe mpela kusala keve satu nkwaga na betu yina betu kesala kwa mais betke tutaka yo beli ngula beku yo kola na masa alobi azo encourager ba mama oyo baye kosala kwanga awa parce que ye na mboka uti na epa ba mputu po biso za ba mputu babenga biso bayanzi mais en réalité to ba mputu bazali kolia kwanga ya maïs kwanga ya masango alors soki po ye nango awa eza mabete continuer ezali culture ya mboka na biso mimi awa ya masango yina bete kesala ngesa sala masango mabwa yina boy bino mabwa nge bala mbila moyo na mantete bimba na kozawa kima bwala nkwaga na bete kesala pia alobi koyeba kwanga na biso net kwanga na biso ba mputu babenga ngo mabwa ezali mabwa ke yankaka mabwa ya masango mabwa ezali kwanga basali na masango bongo fukusa yo ve basangisaka te nkwanga ya bingwela ya bogedia jamais kwanga bingwela eza mususu mabwa pe eza mususu nkwanga bingwela peke ya kaka ya bete ke modela kaka pe bete yokayo na mabulu kula mbisi ya boge yanga bete ke yanga yo alobi ya bango babwaka batia wana mabulu ndenge batsalaka mbisi ya koyita donc kwanga oya bingwela na bete yo ke bete ke mona kwa na bwala mondele na bete nkwanga bete ke sala nkwanga nge sala nkwanga nge boko kokatura ya na masa yo kuisa nge tula yo basika masa ti nge tasala yo beka uwa masa nge sasa ma lera bet me kuma wana azopesa explication de basalaka kwanga pana biso na mboka bet me kuma na nsuka bet banda na nsamwa mawa ya kodila papa wema lera bet me kuma na nsuka émission bantu na nyonso ke telema na 5h ça bantu ya ke landa mo na 5h na 5h na nsusu ya tete ya boke telemaka sana kolanda émission ya malongi ya moke pesa bo ba prière moke pesa bo ki conseil nge pesa bo na tuni bato nyonso balamuka na 5h pona kolanda sentinelle pe kolanda nini matea oto te ya kolala kolamuka eza petitité pe oto bengi yango petit déjeuner conseil ni azopesa toyoka mingi conseil nge pesa bayina ke telema na nsusu ya ntete sana kolanda muno na radio na bo na banzola bo mono mwapesa boko nze il faut bolana bono nzambe ke songa bo alobi azopesa bino conseil balandi ya Sentinelle TV balandi ya kolala kolamuka ezali ya petitité balandi ya petit déjeuner bolanda mateya ndenge nzambe azolinga ezala ye moko pe alandaka yango preuve alamuki lelo a participer na émission tout va bien bona betu ke vana pilina nge telema na nsusu antete ya bene ke kwana kana gisalo alobi bango pe na back home kuna na Congo bazali kolamuka na soso ya liboso c'est-à-dire na 5h na l'air bato bakenda mosala me basalaki bango bazali kolamuka kokende osala bilanga
beba sambila ve na suka va bela betela ma na kopesa nzambe merci mpila beba na tuni bozo sambela te le bozo la mona tongo kopesa nzambe merci le ina betre bana na nsusu antete nge mose na nzona nge tela mange tama nzambe merci kina alobi soko la muki na 5h ola muki na lobi nzambe merci ne mo batelinga kola la mkiza petite ve mama tuba nge tuba liangi nge tuba nzambe mona bieka bana alobi nzambe nga na tiki bana salisa mono salisa ngai moka kwenda bilanga nazokenda bilanga nge kwena nge kwenda na munu nge okende na nga zonga na nga nge kwenda na munu nge futoka na munu nge batila bana na munu donc bango na ntango na bango bazalaki kolamuka na ntongo koyebisa nzambe na kei batelanga zonga na ngai parce que bango nde baokenda bilanga bakokutana na nyoka bakokutana na nyoka mati bubu nge continue kosambela na tuni ese mama ti lelo osambelaka bona moka esamaka ye na ntama ya bebe mpekelo makasa moke mompe ok alobi aza nde moto ya katolike asambelaka mateya oyo bamumpe bateyaka bango moka esamaka afa na kotelema avant de renouer, tout le monde peut encore dans l'hôpital. Il y a le bien avant Melati, avant Melakis, avant que l'hôpital assemble la ranzamba batela. Attends que l'hôpital nous ressemble. Attention à que l'hôpital assemble là. Moi tout la monde. Asali, je vous salue Marie. Moi tout va. Pas pour mourir na kwa. Alobi anaza na mboka mupaya. Kanale nzambe. La maladie ya mama bela. Nzambe na maladie onga nazobela. Kana boye tubaka ne bando. Soki balobi bandoki. Boye tubaka kana ndoko. Soki za ndoki. Soki ndoki mbasi akufa. Kanje boye kana nzona nzambe. Naza kaka na volonté no nzambe. Bana sasa bobo kana salatu bien bobo trabi. Abi bana na ye na bakoko na ye nzambe asalisa bango bakende mpe bazonga bien. Muka sanda muntu yonso. Alobi asambelaka mpona moto nyonso. Boko na train. Bao bakokende na train. Boko na mbote. Bokwenda bakende malamu. Bofutuka mbote. Omoni kolonga nde nalobaka wakomata na train wakomata na avion wakomata na voiture na bis akende malamu azonga malamu. Mokatanga boyo ntota mumvira. Alobi asambelaka mpona mokili mobimba na bana na ye. Bantu kana ngeke ndezola nzambe kosampene nzambe sasa munu mosi. Ya sasa nge mosi na mokili nge mosi. Alobi soko ozosambela kosengaka kaka nzambe asalisa yo moko te mpona mokili oza yo moko te. Yo yena buge kuzinga buge jaka kuvana buge vanaka. Nkwezi hapaka. Alobi kovanda azovanda ndenge akoki age aza nango eza mpona nzambe azobatela ma abeti mekoma na suka mpona nange evanda epima moko emanisa émission vraiment bandeko namemaki koko Pascaline mama Basongo parce que azalaki na mawa koperdre musicien monene lokola kulutu na biso Papa Wemba esalaki ye mawa azalaki kolela parce que Papa Wemba mpe ayaki kotala ye mpe apesi biso expérience monene ya vie na ye a plus de 85 ans avant de 30 ans à Paris pe abungisa mobile na ye na Congo amona azonga su Congo te azali awa na biso pona malade alors kolala kolamukisa habitude vraiment koko avant nazonga bokozwa lisusu abetela biso masolo ndenge nini azali kovivre na Kikwit ndenge nini amoni vie ya poto pe bino nyonso to bozolanda biso bozala malamu. En tout cas, merci na église et apôtre Lioko. Merci na ba maman nyonso monde entier au Bolanda kinga. Musala le kaki malamu. Musala mususu ezali bongo le 29 avril, le 30 avril, na le 1er mai na Pantin, donc adresse ezali na 18 avenue de Vigne en face ya Libuluma Zengele. Nzambe nanga pambola bino yawa kumisama anetolama. Merci pour na journée malamu oyo. Tolobaki ete kolala kolamukisa habitude te pe tolobaki ete nzambe na biso abatela biso po ete ye azali nzambe ya petit déjeuner koko apesi motu nyonso to alandi émission merci pe apamboli bino merci.